Prophète ngefalo sako. Omwata mabe mobuta teka mboka te. Prophète ngefalo sako. Balongolaka nyoka miyoyo te. Prophète ngefalo sako. Owanga ni nyana masuba pe adene kosa yo. Prophète ngefalo sako. Chokolilo nde mokonzi. Balingi ngai te. Moi si soka lingi te ko forcer te. Mobali soka lingi te ko forcer te. Mais démissionner. Balinga ba fama démissionner ba ba sa kufi. Ako démissionner te. Ba ba kufi ako démissionner te. Parce que sort nezani. Rôle ba konzi mboka ni. Porte-parole présidence rôle na ezani. Ba institution ya république ku constitution rôle na bango za nini. Tozo président Tshisekedi a pété bango plan. Alors peuple peut péter plan, il dépêche à péter plan. Na membre de le peuple automona que de la muka a pété plan. Siko ekomi bitoto na bitoto. Siko to total. Dans le peuple est marché. Il faut retirer malonda na bino. Dans le peuple marché qui bolongo loi ya minako attention. Ba retirer yango mais ba rejeter yango. Ils ont suspendu attention ko en septembre. Tozana bango péter les plans. Pas mikolo donc mo lia ba fumbwa, donc mo lia ba pondo, to lia ba mbwe pola, ba nya pola nyos na libungu. Alors soki ba meki e ba 90 millions la population est pété plan dans ces amants mingi. Oso tchemo kuna kuna. Mais vous continuez quand on acquise pour passer dans mon kuna ni. Est-ce que pasteur mon kuna simba qui nous qui na est abomi batu. Batu ba batu ba négocier ba na pouvoir les lois. Oso te kate. Bonjour et bonsoir chers internautes, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Merci d'être branchés toujours au 3W Vision Plus Télévision. Merci à nos partenaires qui sont soutenir de près, comme de loin, à prière, à conseil, à bien on a toujours mon belle dingang à la patrona, na moni Jacques Moubio, na moni Odette le saboter plus l'argent. Maman m'a dit mais le cola mouine des akongala. Donc sans plus tarder, en tout cas je ne suis pas seule dans mon plateau. Nazana moko ya bino bolingaka le prophète du peuple, donc prophète oh ya lobaka nde vérité et puis ya lobaka na makomi, donc il y a se référer à lobby, à se référer la Bible. Donc sans plus tarder, en tout cas notre devoir c'est de vous servir. Question d'actualité tokosolana prophète Ngefa lo sac pourquoi ya kebendete to banda na prière to kende data to sakola solo te panayo to banga mutute parce que yo za ina Jean 14:6 vous allez le chemin la vie la vérité. Kolo to banda na yo to sukisa na yo na tiki mama journaliste na boko na yo pesa eboanya pesa sagesse et cameraman dodi na boko na yo kolo okana na biso na tiki ba kongomani nyonso bazali na boko na yo banda po sukisa na biso na kombo na Yesu Masia. Amen. Amen. Merci également à toi Dodi enfant gâté qui est derrière la caméra, en tout cas mon coach au penasa la kakebo mon nga dongo bilili bo mon ngai kaka ne mo sa ko mon ngai Dodi enfant gâté mon enfant gâté mon conseiller Alinga chocolilo lokola prophète Ngefa lo sac chocolilo ndemo ko prophète Ngefa lo sac ke malia ka bondenge te prophète Ngefa lo sac omwata mabe mobuta teka mboka te prophète Ngefa lo sac balongolaka nyoka miyoyo te prophète Ngefa lo sac owanga ni nyana masuba pe adene kosa yo prophète Ngefa lo sako chocolilo nde mokonzi prophète Ngefa lela chocolilo ka lokola Dodi enfant gâté prophète Ngefa to masolo ezali mo ebele to kobeta en tout cas ozali prophète o lobaka vérité puis on se réfère toujours na Bible non ozali prophète ozali morumbu na nkolo to se réfère na Bible prophète to monaki marche oyo esalamaki to monaki ezalaki na deux marches oyo moko ba organisaki pa bato ba ya IDPS et puis to moni moko ba organisaki pa bato ya Lamuka marche ezalaki pacifique mais la marche yango ba dégâts pe esalamaki ebele entre autres église ya pasteur Sonic Afuta pe ezalaki parmi oyo ba panzaki donc bato batambolaki mais prophète Ngefa yebisa biso nano na mboka oyo ezali na état de droit balobaki marche eza na kati ya constitution bato bamarchaki mpona nini bamonaki désignation ya Rosar Malonda à la tête de la CENI peuple congolais asepelaki nango te pamba te moto wana asala atravaille déjà na régime passé donc peuple congolais atambolaki mais na kati ya marche wana masasa ebetamaki ya eu de mort bato bazokaki mpenza prophète yebisa biso nano etant que momu na kolo epi prophète du peuple est-ce que tozo espérer ou bien est-ce que tozali na état de droit ou bien tozali libre tozali libre t'expliquer bon maman journaliste il faut dire la vérité et que la vérité je suis devant Dieu je vais dire la vérité et que la vérité état de droit tozali na maison kwa solcom état de droit ezali kwa 2 poids 2 mesures omoni soki état de droit eza solo bamort oyo bakufi na marche pacifique directement ministre de l'Intérieur face à interpeller
démissionner. Et général en place commandeur de la ville, il faut interpeller paix à la démissionner parce que sans. Ça c'est l'état de droit. Yami Balé, ceux qui peuple se manifester. Et d'ailleurs, le moi, si Nandako, on peut se mouiller comme on va à partir de 18h, il faut qu'on t'en dans ma chambre. On va la zone à 1h du matin. Moi, si dans moi, on a dit non, si on a compté à 18h, il peut compter à 18h30. Hein? Alors, ceux qui ont un BBC, moi, c'est à se rébeller. Moi, si on a la droite de la ligne, je Kanda, à cause de ça, méchante, nous mititi, on peut solliciter. Je vais vous dire, si on mititi, on doit se mettre, ne me touchez pas, ne me conseillez pas, déjà, il faut ça, au bon qui ça. Yami Balé, dans le peuple, mon Rosa Malonda, mon Tazaki en 2006, a joué Jean-Pierre Bemba, Kuna peuple congolais, a Bilekisi Kabila. A nommé le député ne va nous manquer. Vous l'avez dit, le peuple a joué, mise en garde. En 2011, tu sais que le père a joué. Mon Tazaki, secrétaire exécutif, c'est Malonda. Hein? Président ici, seulement président c'est Malonda. Un grand manipulateur. Il a dit qu'on manipulait Séni. Kabila est 2018, mais quand on a on a passé en otage. Mboka Rosa Malonda et le Mboka Nzambe, République démocratique du Congo, le Mboka Bango, a ce moment la Pelengendu na battu FCC, bâti ailleurs parce qu'en 2023, la majorité va Konzamboka. Peuple lobby non. Au Yuma na souffrance, il y a qu'un plat, Yuma na souffrance. Yuma comme si il y a comme Yuma. Pouvoir à Bango na peuple de Bako da Yuma. Peuple comme Ibayak. Na bisa ki yo balobi tu sais que déjà la majorité parlementaire de Nigeria. Oui, tu sais qu'il n'y a pas majorité parlementaire solo parce que le contraire sénateur parlementaire. Mais tu sais qu'il y a une majorité populaire. Et majorité populaire de l'équipe majorité parlementaire parce que 500 hommes. Par contre, on doit payer mobilement en otage et peuple télémi parce que article 64 détenteur de pouvoir ils allaient peuple. Elle a bien souverain primaire ils allaient peuple. Peuple moi il appelle l'ingendu à Polo Souba pas question. Peuple a ça là article 26 de la constitution. Hein? Le droit de manifestation est garanti par la loi. Vous l'avez dit encore? À ça le droit à se manifester. Moi, je me serais libéré de bébé à l'obagate. Au quoi il va être à l'anzara, tu as subi la colère. So, quand les mamans ont touché, à n'énité, à Tchema Soubate, à n'énité, sur le moment, et si la paix se libère. Et tant que le peuple se manifeste, et boy, il Cambouana, Botika Yango, peuple ndé et Potaka, député. Député, Potaka, malheureusement, Rosa Malonda, nomaka député à nommer. Potaka, nommer. Il y a un bras de fer entre majorité populaire et majorité parlementaire. Donc la majorité parlementaire, 500 plus le Sénat, 100, ça fait 600. Donc la majorité populaire, il y a 90 millions d'habitants, moins 600. Donc il y a 80 millions 400 000 hommes. À part les soldats de l'Okonyos. Alors, on ne peut pas faire la bras de fer entre les bateaux sur le pouvoir. Parce que les gens, on dit que la Côte d'Ivoire était, parce qu'on destitue le président élu démocratiquement. Il fatigue le pouvoir. Mais on dit un côté, il faut toujours un exemple en Dengoa. Maman peuple et se libéra kaye moko. Population du monde et se libéra kaye moko. Kabila le père a acheté Mobutu. C'est le peuple congolais qui a acheté Mobutu dans la cause de Makam. Or que Mobutu a l'équipe en Malam. On s'en gagne surtout, il y a baki. Mais Mobutu, c'est ça qui était Mobutu qui a le pouvoir. Alors, tant que le peuple s'est manifesté, il y a les premiers morts d'hommes et reçus parce que les gens qui 98%, il y a récite. Il dépêche à moi, tant qu'il y a mon côté, et le monde a peuple congolais. Alors, tant que le malheureusement, bateau va couper. Mais il y a un président Tshisekedi. Tant qu'il y a une opposition. Et chaque bateau va couper. Bino de bateau qu'on dépêche, Kabila a tué, il a saccagé, il a fait tout cela. Le long comme la présidence. Yozali, que dit le président de la République? À part la mort, on va couper toi avec 36 blessés. Président Lobby Nini, au peuple et Yoka. Dans
lolongwe wana. Et puis tango bato bakufi article 16 à conseil lobby, l'homme est sacré devant la loi, il doit être protégé par la loi. L'homme est sacré, l'âme de l'homme est sacré, il doit se protéger par Dieu, par les hommes. Tango to terre ni to aussi la kufa. Hein? Ezali Tshisekedi te. Bato ya pelengenu ya mitema mabe. O basali 19 ans de pouvoir, 21 ans de pouvoir, balingi Tshisekedi a réussir à atteindre eloko moko te. Ça dit quoi? Alliance Malongi. Na ba président parlement. Nous avons FCC, alliance ya mabe. Oko pesa ngalo sako. En fait, ngefa lo sako. Basaka likopa na ndokite ko. En fait, ngefa lo sako. Nyoka ata longoli mposo akoti ya nyoka. En fait, ngefa lo sako. Chokoli ne makabo. En fait, ngefa lo sako. Merci beaucoup prophète Onamoni. Maman ozola ndango. Alors, tango bato ba bakufi. Personne qui en parle. Tolongoi na nini wana. Tolobi boy, to boy Rosa Malongi. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Saoul azaki roi. Dans Azabik Tumba, Azobomami. Sauf que David a 10 000. Dans Bazako Yaba Binini, Saoul a 10 000, David a 10 000. Motakoma qui grand roi Nani, David. Tout ça, la situation de pouvoir, on est salement à Congo, démocratique. J'apprécie la prophétie. Oyo, Pasteur Dalo Lobaki, c'est Ronald Dalo. Non, Bako Fingela, il a dit, Bango Baba prophète, Baïbi Makamote. Botika bato misala na bango. Hein? Soki Dala Lobaki, Ange d'or aye, akosala passe ba congolais, akotonga 40 immeubles, akosala ba autoroute, akosala ba TGV koya wana ko ba Dalo asa ko se foucher. Na bandaki ne bandeli Tshisekedi na alliance le président ne fera rien parce que bandoki ba simana yi. Dalo lobi, Ange d'or ako poser, a poser sur la justice na kamera ba kamera. Kamera tuzomo na ministre musuma kangami. Mais à cause de passer à Congolais. Parce que les Congolais ont aussi ça. Parce que Toleli, Matthieu 11 28, tu ne pas Nzambé. Nzambé a dit que nous Congolais. Parce que tout le monde a changé. Nous disons ceci. Alors, la deuxième marche à la Mouka. Et la Mouka, parce que l'Alliance Bangona, IDPS. Tout le monde a Jean-Pierre Bemba Goum. A Oti Malouk. A Koti. Obi bokonzi mususu bawele saka ngote bokonzi saka naturel omona ki fulu ezala kina yango na fulu oyo mbulu ebetaki eza mbula moko prophétique parmi les 7 signes temps de la fin Bible ezokoloba 6e signe l'atmosphère va changer okomona bamususu na ntango ya elanga toyebi na 7e mois boye mbula ekobeta na Kinshasa te metala mvulu ebetaki ya munene. Non, c'est pas pour la lipamboli. Nzambe empêcha qui baliwe Salem. OK. Hein parce que quand on se pose bato minduki, ba revolver, ba zaki kala kata fulu wana. Ba nga ba tirer bato bu portable. Hein ba civique, ba zaki na kata. Nzambe tanga moni fulu wana alobite. Ayiko betsa mbulo oyo. E pantina ba soda, e pantina ba ma manifestant, e kei me kotala pe, bango ba sali 95% parce que tango bayaki so bakutana batu de pesi mbula te ezalaki opesi mbwa ça montre quoi et puis dans biso 2 poids 2 mesures tout le monde va bloquer bango na limite bemba ye ba fungoli enzela mais so il faut banga fungola enzela en fort azaka en fort hein so ki le mo sito nga fungola enzela même faut banga fungola enzela pourquoi ba fungola ki bemba enzela ki na mwasi na bana ba jipine pourquoi hein homme fort Mboka ifo mutama kasi ya zalo bazo banga o bazo respecter parce que faulu balika kité mozito balika kité mozi katumba alikité mais na constitution biso article 12 constitution de tout congolais sont devant la loi pourquoi 2 points 2 mesures hein ils ont accepté changement ezo banana Congo siko balamuki hein et puis depuis président Tshisekedi a pété les bango plan alors peuple peut péter plan il dépêche à péter plan na membre de le peuple automona que de la muka pété plan siko ekomi bitoto na bitoto siko to sotal tango peuple est marché il faut retirer malonda na bino tango peuple marché qui bolongo loi ya minako attention ba retirer yango mais ba rejeter yango eza suspendu attention ko en septembre tozana bango pété les plans pas mikolo donc olia ba fumbwa donc olia ba pondu olia ba mbwe pola ba nyo pola nyos na libungu alors soki ba meki et ba 90 millions la population est pété plan dans ces amants mingi osomona alors dans la culture moko ya démission tango loko esale mindengo balingi ngai te hein moi si soka lingi ote
koforce te. Mobali soki alingi yo te koforce te. Mais démissionner. Balinga bafama démissionner bato basala kufi. Ako démissionner te. Bato bakufi ako démissionner te. Siko sort nezani. Rôle ba konzi ya mboka ni. Porte parole présidence rôle na ezani. Ba institution ya république ku constitution rôle na bango eza nini? Tozoyeba te jusqu'à là Rosa Malonda, il est là. Alors tu as bon. C'est qu'au cas de résistance, ce que ça qui a l'ongouette, prophète. Non, ce qui a l'ongouette, peuple continue au marché. Mais peuple est au coup. Mais ça m'a bien non au coup peuple se libère quand même. On dit combien au coup na Côte d'Ivoire. Na Côte d'Ivoire na Mali, on dit combien ba coup na Mali. Combien de morts? On va voir les médias. Le président Keïta, ou ba comme un problème Souka na ye a rejeté l'éponge parce que peuple lingi était à Canary. Alors ceux qui vont continuer, ce que ça sikoyo na lamuka na IDPS na ba peuple congolais to sangi c'est tout monde na soki malonda na papa liboso tozokenda lamuka na IDPS ko pe ko ça nia. Mais non, alias déjà zali, alias so luka ndenge. Moi na champion ma bimide. Est-ce que ozoka ba déclaration ya ba champion bemba? Ozoka ba déclaration sur ya Moïse Katumbi. Oka déclaration ya papa zana poto nani faille bozoka ngono. Ça montre quoi? Alliance moko zo sale mapa ko buti bato to buti bato libanda parce que bato bakangi mboka en otage 21 ans. Le pays ne marche pas. Bani ko na pouvoir ba mité mama be. So ba mité mama lamu. Bani ba pesa tiske di passe. Mosusu ça mboka boye parce que yon de zobomba biso et puis peuple paix et que ça monte or que ba ko bloquer ndenge lisuba ça soit bloqué ki lisuba le suka ki na guerre le suka ki na guerre poste na bango za wana mais peuple ta la mutu sikoyo na kanisi oyo bango bazokana peuple a besoin en charge. Merci beaucoup prophète Ngefa. Ouais bi moto à défendre Mali eza imam ya mouvement ozomona Mali wana c'est imam c'est imam ya musulman oh mouvement ozomona so wana azokwesa président peuple simana moto na peuple simana force. Comment tu vas continuer à battre un dingo? Il prend des millions. Il joue avec des millions. Et le peuple commence à la misère. Il y a tu continues à battre. Il y a une réunion, réunion préparée contre qui? Contre qui? Peuple non, peuple, c'est quoi? Il faut que nous soyons là. Si le président Tshisekedi a la majorité, oui, mais la majorité populaire. Parce que le peuple a c'est quoi? Parce que moi, je suis petit, moi, je suis okende na mboka ya Tshisekedi babota okuta ye papa na ye na mama na ye wa bango mboka toyebi ba infiltré toyebi bango sika bauta ba Sokoto awa to ba koto bauta toyebi te ba Rwanda ba Burundi ba Tanzania Uganda tout ba infiltré toyebi bango soko longo ndako ya Bemba Gombo o ba mi mwana mboka et tout est contre était kiama kokoriko soso apembe somi ya Congo igwe mfumu okay na mboka na bango na kemina komona na mboka ya papa na ye mama na ye komona esika bazali esika bazali siko ya bango mboka d'origine bango bayibi bango te mais bozo we samboka bato pona bakoko na bino toyebi bango te infiltration c'est infiltration to continue ba infiltration mboko etonda kana ba infiltration mboka wana elonga kate so to kama détourner mama zina tuno mutuna to kama na détourner 15 natanga Bible oyo konzambe azolo parce que biso tozokende na makomi ya nini ya nkolo ayiko ebisa biso na Deutéronome ayibisi na Deutéronome 17 verset 14 à 15 tobanda na 15 à 15. Lorsque tu seras entré dans le pays où l'internet en direct vous a donné, lorsque tu le posséderas, il aura établi des mers et il dira, je vais mettre un roi sur moi comme toutes les nations qui m'entourent. Nzambe alobi na 15, désormais 17 verset 15. Tu mettras sur toi un roi, tu choisiras ton Dieu. Tu ne prendras pas au milieu de toi des frères que les étrangers, parce que les étrangers vont vous faire du mal. Qui Bible zolo bayango? Deutéronome 15, 17, verset 15. Tango bino bako bima nzambe azo ebisa babisa bango toli.
boke na mboka oyo elaka kana en fait tu n'es pas pardon ozokoba ka wana parce que rosala malonda bato bazoboya epoani parce que ngala landaki azali pion ya FCC abangi na 2006 2011 2018 azali pion monene FCC et puis un grand manipulateur oyo ayebi komanipule seni parce que mbala oyo ekozala bilelo na bilelo siko pasteur Soni Kafuta pe namoni na marche wana église na ye bato bapanzaki yango akufeli pe nipo nalandaki ye alobi que na bavotaki et puis badesignaki rosala malonda par rapport ya CV na ye et puis atravaille déjà na seni ayebi seni bien bon soki Soni aza baza traître comment ayebi seni par CV na ye ayebi seni na ye très bien nini wana te Soni aki na kati te bavotaki ete mpona bon na déposé candidature te mpona ni boyebi moto asali na nini exécutif 3 mandats mo baza na yango ayebi oyo tozolela eza barosa malonda mais aza secrétaire exécutif ye moto manipule bapareil nyonso babila koto epai na ye pourquoi bakoluka soki moto mosusu asika mosengo azosala te azali cardinal retraité bokotia ye wana kati te po tosisa makambo na solo na 2023 il faut ka malonda asasalaka te cardinal mosengo asalaka te aza retraité bokotia na kati te okotuna mosengo azalaki na 2006 na nini conférence awa bakendaki ya nini azalaki président assemblée nationale oyo bavotaki balwa batshisekedi na premier ministre Rosa Malonda c'est un pion grand pion ya FCC oyo favorise bamafia oyo eza ye ye alongwe nanga alongwe ye atikeli ye lokwa Pierre akei atikeli Paul Pierre na Paul bazani badisciple ya Jésus moto akosa moto te atanga ayoki eloko ndenge mwasi nakoteya ye te akotika te mwasi ya Pilate nabaki na Pilate mwasi mobali na ngai nalali te moto olingi okondane ye azali saint mosantu bima na makambo oyo mobali na ngai bima na makambo oyo Rosa Malonda bima na makambo ya Congo bato ya liboso babebisi bima na makambo ya Congo yango amonaki Pilate alukaki sauver Jésus mais azwaki moyen te mpona pepe mposa Pilate abete Jésus fimbo azokisi ye bato baokie mawa abimisi un grand criminel Barabas na fete na bango fete nazalaki il faut balibere moto quelque chose condamnation aponi Barabas mpo nini soki babimisi moto abiolaka biso mpo makabiso akufa alors que au contraire ntango babimisi Barabas bato babi nde tolingi Barabas Yesu akufa kurusi oyo aviole mwasi ya moto te atei bato abikisi bato ate évangile mais ntango Barabas babitikaki elikaki moni azonga esu mabe koleka ndenge azalaki liboso c'est ça le Congo ennemi bakongolais bango moko on peut avoir un président de la République qui vient du ciel mais soki aza bacollaborateur mabe oyo bazingi balliance ele pe futi basala likoko na bandoki te président Tshisekedi afungola miso na ye asala balliance na bato bana posa ya Congo ntango nini Congo tokozala libéré 60 ans ya souffrance 60 ans ya colonisation 60 ans ya esclavage bazovile bamama na biso na Bukavu na ndenge nyonso kotia bango mondumbo makambo nyonso 60 ans ya sans paix qui vous pèse opela moto sikopela bazokata bato bakengo na banini nani akosauve Congo soki bakongolais moko te nakwa biso mboka je bakaboli bakatikati Zambie de drapeau ezopela kuna na Tanganyika ya Zambie na Tanganyika na Congo qui vous pèse misi drapeau na ye sensation oyo tozoli biso lelo awa na kati ya beni baugande bango oyo ezali awa taxe na bango eyaka awa teke na uganda mais FCC na nsima bango nde bakolo bato baki na bugande na barwandais peperde na ba FCC bango baki na barwandais na bugande na baburundais nde bakokabola mboka yango sopesinga losako mobutu omweta mabe ya mobutu ateka mboka te omweta mabe ya mobutu ateka mboka te tala mboka ndenge etekami na bato oyo ya pelengeni ya poloso tokosuka boni tokosuka nini kele souffra te koni congolais akozala na esengo lela dollar 20 100 est-ce que bato to basimbaka dollar tokufa nzela kala tala mboka lokola Congo toya bacousine bacuisine te soki omoni mama lipa le problème te soki omoni lelo soki omoni Remi omoni Pasteur Fiston omoni Kenny omoni ngai yango mataka kovimba yo tata rwandais to barende to ebite tomoni Dodi abengi nini comment on appelle enfant gâté
biso nyonso bilongi nyonso ekomaka nzaleleka biso tokomaka bilongi kaka ndenge bo lokola bacousine na bacousine awa to bacousine te to bandeko te nzala ebuki biso boye me ntango nini tokoma matama lokola yo nayebi te yo liaka kote wana te ntango nini tokoma matama lokola yo boye kongola asepeli mwana azotiela mofufu boye azolia fufu na azotela azolenga parce que azolia na fin na ye te. Mais que dit la Constitution de la République, article 58 de la Constitution? Tout Congolais a le droit de partage équitable sur les matières premières de son cas. Et c'est quand bato songolo akini basango bazo vivre basa bana na bango. Et nous autres, nzamba tiki biso mobeko moko maman Jean 13:34. Je vous laisse le dernier commandement avec la promesse. Aimez-vous les uns et les autres. Où sont les fruits du Saint-Esprit? Galates 5, verset 22. C'est l'amour. Est-ce que tu as l'amour dans mon cœur? Tu as le bateau, hein? Tu as le bateau, tu as le bateau. Na moni sere moko pena zolia. Nazo le quartier Fatim. Allez moi soupe bita tondi tena mo na atala atala pe. Asa si ma pe atala atala tu sai. Azo lettre ko la parce que aller à tondi te. Nzala l'équipe ça lia sani na bibenda tiara aw. Akone na ndenge. Bakonji to vota bazosinga. Suka ba vote yo ba baso ba 2000 francs ba konti ba vote yo vota bango. Le vote ba député ba baso ba 2000 et peuple congolais qui souffre. Les peuples qui souffrent, maman, tout le monde a passé. Votre engagement assis au tiers à la bureau, si 50 personnes ne ce n'est pas pour faire la prière. C'est pour mendier. Papa n'a été, tout. Les autres ont confinement, je paie l'église. Je vais vous dire ça, pasteur, vous dire ça, peuple, on m'a un franc, dans son ensemble. Mais quand ba farceur oyo ba buka ngai loko boye ba salaki boye ba wanga la kabila mabe ba église ba ba sala ici la kate depuis 2006 c'est la kate ti lelo soit disons on va président l'église élevée okati ka so sonite afumu la guerre contre l'église catholique nzo kwa ngo bunda namboloko l'église catholique l'église universelle les gens qui na Chine otuni oyebi cardinal à Congo ceux qui habitent la bimisi photo babi cardinal ceux qui habitent la soni babi oyo président église de réveil RC babi c'est catholique c'est universel c'est catholique qui a condamné les cambo contre bien nous on a simana il va appuyer parce que il dit les choses qui sont réelles un pasteur mon ami passe à peuple nzambe no sambela po nini abikisa biso peuple nzambe akomsala mokili po aboma mokili te me bato mabe babongwama e bato na yesu masiya bato obungi mosala tosala 1 Timothée 6 verset 10 etu biso na misolo misolo ebomi bato misolo ewangani yesu misolo tobomi évangile misolo na escroquerie eza mawa mingi. Merci beaucoup, prophète Ngefa. Prophète Ngefa, tu es un peu sous ma solo. Il y a église, pasteur. En tout cas, prophète Ngefa, aux âmes Moumou pardon, expliquez bisona nous na mokuse, moko se convertir et la kisini. Na mokuse kaka moko se convertir et la kisini. Convertir c'est motabongwami. Motabongwami. Soki motabongwami sima ko bonga benga repentance c'est. Osomona obongwami. Siko liboso zaki obongwama te. Siko tomoni moi liloba po toyoki pasteur pasteur Denis Les pardon alobi que à se convertir un mon homme par rapport à bon pour ngai na ko condamner bango makasi parce que un président de l'État président ya conception confession religieuse NRC Sonia Leki était mutumo peut parler bango Leki bango azali président ya NRC mais ko ba tel propos etali kaka ye parce que ngana bongo makala na ko samusa ya nzambe ngai l'hypocrisie na escroquerie na kosa bato je crains Dieu je crains Dieu alors soki lelo ya lobi a bongwami a converti ye moko yebi parce que bible ezoloba biso vérité faut koloba yango na sengai basala nzambe oyo mabe mingi base repentir Bible Zoloba, Malachi chapitre 3, verset 18, vous verrez la différence. Ce qui sert bien, ce qui ne sert pas. Donc, quand la Bible est sous Marc 13, verset 5 à 6. Pour laquelle on a commis. Jésus mit alors leur dire, prenez garde que personne ne vous séduit. Yes, on a dit, naebi sibino, bon fungola mis, moto a konsabinote. Yo kala ko bazolo ba. 6.
Quand plusieurs viendront sur mon nom, c'est moi, il séduira beaucoup de gens. Parce qu'on s'abat dans le Congo à Jésus. Après, on voit que ça, la maman, beko les cas. On connaît que le peuple est en Zambie. Dans l'église, pasteur, il faut. À sa émission, surtout, soit parce qu'il offrande à moteur, il offrande des choses, il y a des cannabis. Tika, peuple, va nous souffrir. Je jure devant Dieu. Ma père, des fois, je me suis dit tika. Hein? Hein? Peuple est en Zambie, il y a un côté. Mais je me suis dit, la prophétie à l'okuta, la campagne à l'okuta, il y a une Bible, na Matthieu, na Marc 16, verset 6, quand plusieurs viennent sur mon nom, il y a comme Jésus, hors question de Lucifer. Peuple de Dieu, vous la mise sur la Bible. Peuple de Dieu, vous la mise, et tant que vous la mise sur coquille, dans Ephésiens 5, verset 14, toi qui dors, réveille-toi. Est-ce que tel propos, c'est grave? Hein? Sur une catholique, il faut pas discriminer. Tu ne mérites pas d'être pasteur de Dieu. Être prêtre, il faut pas discriminer. Et surtout, quand tu es dans Matthieu 7. Et quand tu es Matthieu 7, verset 15 à 16, vous les loups féroces ravissés sont portés dans l'église. Chaîne qui est allée, rondora kashika, aboto les chaînes. Kende lobby na zikita wenze, abateka okuta china tinawa. Apesi mo sinagoteka. Hein? Amoni ba ke boya hara. Batu ba meli ba trombondo na ba bangi na ba lotoko, ale yo bimi so pesi bango. Kende lobby na zando mo na bagi na bazoteka. Hein? Yango tolobi mingi ba kwana kombo na ngai escroquer. Mais Bible la loup féroce, Matthieu 7 verset 15, donc dans l'église. Et ça, vous les reconnaîtrez par leurs fruits et œuvres. Mais ça, moi, je ne suis pas là pour faire la polémique. Moto, nous sommes bengi, mais pour appelé, n'a pas pour ami, pas différent. Tel propos, avec mukuna batusela ezali mpona bandimi baya lisusu na eglise to baya te mpo atangi to basala nzambe sikoyo bandimi yango bakala mbongo balandaka nde bango te balandaka biso balandaka mateya bango escroquerie bible elobi awa te papa Matthieu 24 sur 24 Matthieu 24 elobi ni totanga yango parce que nali tokamata yango ngai te car il se révélera parmi les faux Christ et les faux prophètes bible elobi yango. Il se révélera parmi vous les faux Christ et les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux évangélistes, les faux docteurs. Ils feront de grands produits de miracles au point de séduire. Parce que ça, miracle, dit en Zambété, parce que Satan n'a pas kiona. Parce que quand on a un miracle, on a coûté à Banganga, à Marabout. Et s'il est possible, même les solides de vie. Verset que le Bible dit, je vous annonce davantage. Il y a un monde qui prend maman, quoi, on l'a dit pantalon. Pour la carte à pantalon, maman, ça va bien protéger. Vous avez déjà moi culotte. Si ma culotte est un sous-vêtement, si ma sous-vêtement est ma protection, pour éviter tant de voyage. Mais on regarde les bons passés, mais le Matthieu 24, pourquoi bien les Congolais? Vous avez un grand prophète au Congo, mais vous croyez qu'il était pour eux. Hein? Attends, vous croyez qu'il était parce que Jésus vous croyez qu'il était. Mais là, Jésus est moi dans Zambie. Hein? Nous vous disons les choses qui sont réelles. Ce sont les roues féroces ravissés sont entrés dans l'église de Dieu. Hein? Bible dit faux miracles et les faux prophètes. Maman, quand on passe, Njombo a passoli sous-vêtements, a passoli chipon, a passoli culotte, a passoli jean, Njombo a passoli jean, aïko bima wakou, il y a quoi? Mais comment on sait 4, 6? Mon peuple, maman, que connaissance, maman de Bassara. Maman, bango ne basalaka ba plein na ba stade bisoté. Olandi biso to saka ba vrai miracle authentique parce que on nzamba biso na kata ba église. Bango ne ba tonsa stade. Ne basaka biloko wana. Nyoso yo tolobi o like épisode 12:3 o eboma ma polele biso na bato. Bato ba yeba kité ba li vérité le lot. Est-ce que bato ba compter kana ba église na bango ou bien bato ba vanda to ba luka sika banzambe ya solo ezali. Mais je vous dis na biso solo véritable église ezali fulité. Hein? Voilà, ils ont influence, mais on va s'en la véritable église ezali, on va bazali, misato 10, 15.
masolo eza wana pasteur wana asimi na okisi te pasteur wana asimi na nini so akomi fulu wana aluki lokumu like au Jean 12:43 ils aiment la gloire du monde qui la gloire de Dieu là akote na makambo bango bakasala so bakende baitiso ya minene etondi na banani wana nde nzambe aza non c'est la distraction eza batombo français eza église filmirne église satanique kombo ya nzambe na se bamakiona na se misala ya satana lelo okondima lote bapasi bakombe homosexuel pasteur moko bazobete makembese babete banjobi kotafumangani est-ce que c'est normal mpe azoteya bato azoteya bato liboso il n'a pas même honte meme soki oyebi te ndeko na ngai après ce 15 verset 3 les yeux de l'internet il te regarde après ata okosi bato okosa morale ya bato bazali lelo awa bapédophilie bazali bapaster bamasturbateur akena doshi boye ana mwasi atiki abandi otya savo kwaka mais c'est grave basi ya paster bozomona bango ana mobali na ndako na batelevizio na bachaine ya youtube bozomona ye moko aza kose masturbe mais aza na mobali na ndako mokili komi ngono fe bokoyeba bango na misala na bango eza te nyoka soki alongoli mposo akobongwama mbwato ngulu te akotikela kaka nani nyoka dodi olandi ngai il restera toujours le serpent et serpent aza toujours malin aza na sisa mosusu akobimisa biloko na ye okeba na bato wana Matthieu 24:25 je vous annonce davantage et Bible ezobisa biso Ephésiens 5 verset 14 toi qui dors réveille-toi parce que l'éternel bakoti ebele lelo boyebi kose repenti lelo osa baconversion ya bino lelo kala oyo tobanda koloba na bino bato amakiona boyokaki yango te lelo botie bana nzambe nini yango na biso Galate 6 verset 7 c'est que l'homme a semé il moissonnera verset ya suka bazaka bino baverset te soki basala bamisio na bango bana baverset te mpo bayebi te sema esprit aza te lokutana na makiono eleka bango bayesu na mayele te bazalaka nde na baguide ezogide bango me bapesa biloko ndenge ezoya na inspiration ya nzambe eza te mais bible eyebisi biso na Ecclésiaste chapitre 12 verset 15 à 16 Dieu amènera toutes choses au jugement. Merci beaucoup prophète Ngefa mutuna na ngai suka prophète Ngefa tomoni ndeko na biso ya mwasi Mimi Chibola oyo wapi afundaki pasteur muku na église ya munene mais tomoni ndeko na biso alamuki lisusu alobma atelemi abande makambo ya munduki pasteur muku nazalaki na munduki atelemi alobi pasteur muku na azobakisaka bapropa azobakisaka bamakambo likolo bamakambo nyonso est ce que eza na moto aza na nsima na ye to ezali yokanayebisa yo naopesa mimi boye naopesa ye don naopesa ye conseil bato bazokosa ye soki amati biblia de Genèse jusqu'à Apocalypse nzambe akondana mosali na ye ata moko te bible na Romain 14 epesi ngai ndingisa nasambisa te mama nasambisa mosali na nzambe te natanga mokanda na nzambe parce que nalingaka tozala koya bakristo ya berea Romain apesi biso Romain 13 verset 4 Bible. Les magistrats sont dans le service de Dieu. Mais si tu fais le mal, crains, car il peut te condamner. Quand tu fais des biens, il va vous libérer. Je ne suis pas digne de juger un serviteur de Dieu. Vous l'avez dit, et tu n'as mis des totika bajou, c'est pas ça, et puis, les magistrats, on a des ministres. Ya nzambe osa musala na ndenge na ba corruption ezali nazopesa Mami Chibola boye oyo ozosala ezali Somme 5 verset 15 ne touchez pas mes ouais, ne faites pas mal à mes ouais. Obi kamo David asaki na mwasi ya iri mais Salomon bimi na mwasi ya makambo oya komi grand roi d'Israël. Somme 5 verset 16 batelemaki Aaron Moïse na Aaron si nzambe dotan mabele fungwamaki emelaki bango nyonso nazopesa conseil Mami Chibola attention avec l'homme de Dieu Paul bakotaki Pierre bakotaki na boloko oyi bato batiaki bango na boloko consort na bango pourquoi ozali na esprit oyo tobengi ya mwasi oyo yaki na esprit ya piton ozotie mokunda kuna
mais vous continuez kaka wakize pour basala na mukuna nini? Est-ce que pasteur mukuna simbaki munduki na est abomi batu batu baboma batu banégocie bana na pouvoir lelo oyo hein ozotika te oyebi proverbe 24 verset 7 elobi 7 fois les justes tombent moi de Jérémie olandi yango et puis soki nakamati suka na romain nazopesa chibola napesa ye conseil munene kaka na romain verset 14 verset 4 qui est-il de juger mon serviteur si tient debout si tombe cela regarde son maître car son maître a le poids de lui affermi ce n'est pas toi nzambe apekisi na bojuge batisali na nzambe abetaki makembese abetaki nyamititi bino babetaka nyamititi na makembese te otele soki oki okuta ngo kleple na mwana butu ka basali na nzambe na kote l'évêque mokuna bazolekisa bayeba nzambe azala toujours derrière serviteur na ye pourquoi ozokuwe kaka otie kaka asimaki munduki azalaki munduki yango mokuna aboma nani azalaki président renaissance abomaki nani otala batele bana basi bayaka na baeglise na milimo ya piton Zézabel te Zézabel azalaki mwasi ya roi azalaki na mama ya conseillère mabe mais azalaki mwasi impidiki te oyo bazalaki babasi ya impidiki lokola biko nani wana komona nani mwasi oyo nani rab barabe nde babasi oyo ya banjobi ya mabe bango wana azali rabi te basala confusion Zézabel azalaki mwasi ya roi nde akokosa roi baconseil mabe abotelongia na nzambe na bote mais c'est pas Zézabel elle vient d'église pour détruire ntango amoni mukuna pasteur mukuna azali na boloko motema na ekiti te il faut esusu bakization ebele mpo bakondane mibu ebele mais nakoyebisa ye bible elobi ce que l'homme aura semé national oyo osala évêque mukuna lelo lobi ye nzambe akosala ye ekokaza teke nzambe alongola alliance na mukuna te malgré makambo na bango base mpe azali moto bazazali moto Romains 3 verset 10 personne est juste devant Dieu nous tous nous sommes les faillibles ozomona lelo songa natio litoi boye oki oganga prophète anga litoi elobi eloko te basi oza mwasi na kotio litoi mais asali mabe epai ya nzambe asoki yo ndimisi kozali nyomititi sikoyo asaka nyomititi oyo ondimaki mpo na nini parce que naza mutu oyo basi mpe balingaka biso osaka nini basi ebele mpe balingaka biso tokotaba te nzambe naobanga nzambe soki nzambe te me na ndenge mosusu me yo kaka yo ndimi mokuna afungolaki makolo na ye te mokuna azwi elamba viole basalaka tala viole okangi ye ozwi omona elamba boye otye edi viole yo moko okeye omifungoli yo moko sans consentement ya mutu sans consentement akomaki kuna ya mutuka ndenge nini akomaki na biro ndenge nini ese mukuna nango ya kaleso toloba makambo so vérité sikoyo ezomutanga vérité mukuna akataki kaleso mukuna ye akazwi kaleso na kati ata buka lopango natuni mukuna akataki kaleso ata lwa yango botala donc mukuna ye akangi ye kati kaka sie boxer azwi gilet to akate kaleso bosaka te kaleso sikoyo akosala ndenge wana bakization ya fausse alakisa munduki epreuve eza te ezali nde nini azali bato basima na ye toyebi bato basima na ye bato ya fcc basima ya mwasi wana me akosuka mabe basaka na mosali na nzambe te bato tu batelemela basali na nzambe na biblie basuka mabe Hébreu 13:8 ezala dans Hébreu 13:8 elobi Jésus Christ n'a pas changé basala nzambe bokoki kosangana te po procès ya pasteur mokuna bazoreporte onkasi oreporte bazoreporte se koreporte bokoki kosangana te botelema kosangana te ezali baconfession nyonso ebanda na katholike cardinal akota siko cardinal akota te mpona mokuna bandi kotelemela église catholique omoni il faut protester akota baimami bakota basoni bakota badenise bakota bango bakochef baconfession te nde bakokota likambo oyo bakota la chef de l'état c'est lui le garant de la nation nsima yango soki esimbi te bayebi kosala eloko bakosala baeglise na koloba ozomona yeke yere nyonso kaka na babalabala eza na sens te parce que barepresente ya peuple ezalaka badepute barepresente ya confession religieux ezalaka bachef na biso cardinal aza représentant oyo représentant imam adela aza représentant soni aza représentant denis aza représentant bapapa barutu eza yana ebele bakibangisi bakosangana ce n'est pas tout chrétien toleka na nzela non ça c'est pas la démocratie
mpo tosangisa tokosanga tokosala ntango tokobima kofinga biso na bandumba oyo baposter oyo bakosi bato oyo ekozala soni no parce que bapaster basalaka yango c'est vrai basalaka yango epuis baviolaka basi ya bato ebele babiro na bango omona paster biro na ye mbeto congélateur biloko nyonso badra kochange na banini basalaka bamakambo wana alors c'est le problème baconfession bachef na biso bakana koplaide yango epa chef de l'état c'est garant de la chef de l'état ayebi eloko nyaka kosala mpona évêque mokuna parce que asa mérite peine na ye asa koti boloko na ye mais siko ye mami azali mpe mwasi ya premier biro te ozomona mais mwasi ya mokuna ya faible bokoporte mpe mami cibola plainte asali auditeur contre mobali na bino mobali na nga je suis marié officiellement tala asali ekobo mokuna aza deja na boloko ye mpe bakanga ye mpona auditeur na ye na ekobo na ye loi permettre yango ozotika ye mpona nini akokonte mpe kofonce sukani akosuka mabe conseil apesi yango wana soki ayoki nga c'est bien olia mbongo natanga bato olia natanga bambongo ya bato olia ebele ya bakonjo bayebisanga mami cibola natangela yo ebele epuis via mokuna mpe motema monene ozwaki mokanda yango opesaki te mpona parce okutanaki na bakonzi ndenge na ndenge epuis bakonjo na benga bi wi osoyokeozoalopango siko ozomisa yango te mpona nini motema monene no mpona nini moyaka moko afikisa balaka nyonso mami oyo azobebisa réputation oyo moso abebisa réputation mbie ekobonga lisusu te mpo mbie soki atalema oyo te ya boye bato bakomona veste te bakona nde fumangani ne oki mpo fumangani emonani mokili mobimba na baradio batelevizio bakomona baveste oyo alati te ok mama c'est vrai omoni mobali ndenge azali soki ati otala mwasi ngai otala elongi te aotala soutien na sous-vêtement na se yo koyeba te leon lazer elekaka esaka biso mitema nyamititi nzambe abongo ndenge moto bambi eso atali bandeko aleluya nayaki na bato otaka fumangani po emona okili mobimba ozomona eza mabe tozokondane basali na nzambe botika biloko wana botika yango efaibli déjà christianisme botika yango eza malamu te kisi bino lotoko bino gege bino nyomititi bino biloko tu bino bakisi bino homosexuel bino tokosuka ta lelo na seni kaka bino tala sikoyo ndenge bozosambwisa yesu bozosambwisa nkombo ya yesu est ce que bachrétien bino bapaster boza mpena crédibilité ya so je ne crois pas. Merci beaucoup prophète Ngefa, merci na bino banso bolandaki biso tokomi pena na suka na yebi ke boza ebele, merci na bela dinganga la patrona, merci na Jacques Moubio, merci na Odette Lesa beauté plus l'argent ba diamant ebele bele bele ba wolo na kingo, merci pe na prophète Ngefa losako bakatisaka ebale na posa mboka te prophète Ngefa losako iyele santale yo nde kundo okase ebale na posa nguba te bokozinda bokopolololo prophète Ngefa losako mpuku aliaka ebende te prophète Ngefa losako mokomboso aya na mboka te parce que ye na moto bazelongi bo losako na nga suka prophète Ngefa losako chokolilo nde makambo prophète Ngefa lela chokolilo lokola dodi enfant gâté oui dodi enfant gâté epuis mpe na linganga ipo mpe asolisa mpe prophète Ngefa na mwa chokolilo bela osolisa prophète Ngefa merci à toi dodi enfant gâté mon coach mon caméraman qui était derrière la caméra merci na bino banso bolandaki biso prophète Ngefa numéro ya téléphone numéro ya téléphone na ngai ezali 00243 89 610 49 41 WhatsApp numéro mosusu 003 81 877 26 78 mpe privé na ngai 003 99 99 42 937 mpona mbote napesi ndeko ministère na ngai bela dinganga oyo kaka mpoka na mai bela olembeseke congolaise bambote topamboli yo topesi mbote na mama na ngai batondoke doxi na kati ya genève aleki basiance na kitoko napesi papa Ngefa oyo ancien bogar roi de borsalino papa Ngefa papi Ngefa oyo tobengi ye prêtre de prêtre roi ye nde aza professeur de la sap na kati ya zurike polo apambola yo topesi mbote lisusu na eleki lele boye molamu na mboka ya congo démocratique du congo toza bapambola yo mbote topesi na papa Guillaume Eloni oyo tobengi ye ntula mwisi vimba papa Guillaume Eloni ntula mwisi vimba prospérité élévation parce que moto asomela jeep eya na avion gratuitement na mosala sa nzambe apambola ye parce que apambola nzambe
topesi lisusu mbote na apôtre Elias Pedro Nangola mwana bina baya solo na invité ya wate ya bapasteur bazali babongwama parce que eza tous les pasteurs te ya 12 apôtres plus apôtre ya moko ya suka 13 apôtres nde batie potopoto na mosala nzambe topesi mbote lisusu na box likando na kati na Allemagne na kati na Londres kola pambola yo et topesi mbote na box papa wa Roma na kati ya italien to pe na Roma nzambe apambola yo et mbote oyo topesa lisusu ya munene koleka Gauthier Bele roi d'Angleterre bon isiko atike na mbongo mibale aboyi dollar pe Gauthier Bele aboyi sikoyo livre sterling akoma soka betika baboyi oka mbongo ya ende bimi soka beti Gauthier Bele omoni mbongo ya Chine bimi Gauthier Bele roi d'Angleterre donc mutu wana soka za molai mais sans motro kola pambola yo mbote ya suka topesa na ndoko chuke et puis na bana nyonso bakongomani soki mbote Raphaël Walukoka kola pambola siko ozali soki mbote na ekoti te likambo te parce que toya na ntango confinement toconfine mwa moke parce que yo mpe soki odeconfine mwa mbote mpe ya solo ekozala malamu parce que galata bi azosala mpona nini bible elobi na Matthieu 12 verset 9 l'ouvrier mérite son salaire moto alia mitoki na ye mbote ya suka na pesi na le grand chocolilo nakomolemba te na nkaka ntula nina bengasi 600 volte sikoza na ngola kolo apambola yo bakongolais nyonso napesi bango mbote napesi mbote mama mosala tout emeritaka lifuta na yango mama tout travail bible elobi na biso na mokanda na 1 Corinthiens chapitre 9 verset 13 à 14 celui qui travaille l'hôtel mange à l'hôtel eza na bible eza natangela bana nzambe bayoka yango natangela yango celui qui travaille l'hôtel mange à l'hôtel et puis acte 22 elobi na biso lisusu il n'y a plus le bonheur à donner qu'à recevoir ntango tozopesa mpe bino mosala oyo babe bato mpe bakosengela mpe na biloko ozomona neti enfant gâté ada mutu kamera na le plus expérimenté otama na cheki swag na swag ozomona mobutu ko merci na bino baso bolandaki biso na bokompoke nazalaki na prophète ngefado na ye tozalaka na mposa kokabana te mpo maloba ezalaka ebele na bino bato nyonso bolandaki biso tolingi bino mingi bokomelaka biso toujours baconseil na bino yango esalaka force na biso merci na bino banso merci su na Jacques Mombio en tout cas merci na bino banso bambote lekebe prophète ngefa biso ki bodeba déconfiné biso peut déconfiné bambote na biso donc tolingi bino mingi restez toujours branchés et puis abonnez-vous massivement sur www.vision plus télévision que Dieu vous bénisse.